biso balandi Kimbangu 21 pe Kimbangu TV bisika nyonso bana ya papa Simon Kimbangu bofandi message oyo ezali ko s'adresser epai na bino et surtout en particulier na bande ko na biso ya bana 26 na mboka ya Kinshasa. Esika rumeur ya lokuta ezali ko circuler comme quoi wabiso papa Solo Kimbangu ye azali à l'agonie na mboka ya Belgique. Mission oyo to caméra oyo ya pasemi oyo emesana ko pesa bino ba vérité ya siki na maitali ba activité ya Simon Kimbangu ezali ko laksa bino bo solo ya likambo. Bandeko esika bozali bo kitsamutema message to maye bozali ko yoka ezali lokuta na likolo ya lokuta pambate papa Solo azali en parfaite santé. La preuve en est que bokolanda na bilili dimanche oyo euti koleka ye asili ko lendisa bandimina ye na mboka ya Nivelle to na paroisse ya Nivelle. Nde batata na ba mama bisika nyonso bozwami bozala na kimia papa Solo wabino nzambe na kati na mboka Belgique azali en parfaite santé. Pour na ba précision to ba vérité mususu oyo bolingi kolanda kuna nde bozu numéro oyo 0032 487 142 990 kuna nde bokoki kobenga po ete bozwa ba précision oyo bino bolingi na tina ya rumeur oyo ya lokuta ezali ko circuler na monde entier na pona biso na pona patata na biso papa Solo Kimbangu. Bandeko lisolo oyo to ba rumeur oyo bozali kolanda réponse na yango bolanda na nzembo oyo biso nyonso toyebe ezali nzembo ya kala. Mbanza sa muya samuna tala vuku biati kwiza munza muna vidisa mameme mase soki bolandi nzembo nde kuna bokoyeba mayele oyo ya mwini satana na tina kobungisa bana na ye. Nde na dimanche oyo wabiso papa Solo Kimbangu oyo baye bazali kobuka lokuta ki azali à l'agonie autaki kolendisa bana na ye na paroisse ya Nivelle. Ba image oyo bokolanda ezwamaki na wabino ndeko papa Dorego oyo azali ko sepelisa banzambe na ye à travers ba image.
Kimangiste oye. Kimangiste oye. Kimangiste oye. Nivelle oye. Nivelle oye. Nivelle oye. Na kombo tata ya mwana pe molimo mosantu ya solo ya kolobe koki kozanga te pamba te toza kovivre mikolo nyonso makambo ya ndenge na ndenge na ya malamu na ya mabe
moko na moko ayebi kosala balance. Soki totali banda dimanche passé te na mokolo lelo yo, ya dimanche lelo yo, moko na moko pardon ayebi équilibre ya makambo nyonso ya sali. Na ya mabe, na ya malamu. Tozali bana na Nzambe. Papa John atei biso awa. Nakanisi biso banso tolandi liteya na ye. Soki toza kosala likambo, tozala sur na likambo toza kosala. Soki naza kosala yango parce que lokola nalingaka papa Pichu mingi, ye lokola zo sala ndenge wana nga pe nasala, tobengi liwa. Tobengi liwa tata Nzambe alingaka bongo te. Likambo wana soki eza na nzela, tolanda tosala. Biso nyonso en toute âme et conscience toyebi mabe ezali wapi, malamu ezali wapi. Mabe ezali nini, malamu ezali nini. Toyebi limite ya mabe, toyebi limite ya malamu. Na mokili toyaki ezali pour 2-3 raisons te. Tosengaki pa ya tata Nzambe, Seigneur, en tant que combattant, nakei pour combattre le mal. Donc dès le départ, toyebaki déjà mabe. Toyebaki ko sala distinction ya mabe na ya malamu. Depuis plusieurs moments, papa alobaki yango, toza ko répéter yango. Bozali na ligne de front. Bozali ba soldats batinaka na ligne de front. Donc de véritables commandos suicides. Bokwei na terrain moko oyo équilibre ya mabe na ya malamu ezate. Penchant eza plus na mabe. Parce que ezali société ya consommation. Et loko nyonso bako présenter yango, bako flatter yo po salela yango. Tout a été banalisé. Même la magie banalisée. Batiki la biso ba prospectus ya ba magie na ba boîte aux lettres na biso. Lokuta? Donc ça veut dire qu'ils ont banalisé. Donc vous avez une ligne de front. Pas une masse, c'est un bêta collègue. Papa Lobi, vous êtes mes ambassadeurs. Boye awa, toye barol ya ambassadeur ezali nini. Défendre ba intérêt ya moto ya tindiye. Yo zali ambassadeur ya Nzambe na kati na mboka oyo. Comporte-toi en tant que tel. Comportement na yo ezala digne. Il faut marquer la différence entre biso na commun de mortels nyonso bazoleka na barabara pour que to servir bango d'exemple ba copier biso bango pe ba bikisama. Touti koloba na slogan awa que Kimbangiste espoir du monde. Tolobi Kimbangiste espoir du monde. Moko na moko ayebi place nini na zone ya tela ya mabe, place nini na zone ya tela ya malamu. Donc nous savons faire la distinction. Tout se corriger. Oyo malekani lelo toyebi yango très bien. Mais oyo makoya lobi na yo nanga toyebi yango te. Seul Dieu ayebi. Qu'est-ce qu'il nous réserve pour demain? Nayokaki papa John asengi nzembo mona jeteki. Papa Pichu zongela nzembo mona boyembaki. Voilà. Eza na lingala tolanda yango très bien. Oyo asalaka tina nini ya salaka. Parce que azozela intérêt moko na suka.
soki tosali mabe tokofutama mabe, soki tosali malamu tokofutama malamu. Ezozela biso na fin de temps. Tellement que tout est banalisé, tokomi komona makambo nyonso tina te. Landa nzembo. Kaka misala oyo ozosala nde kofuta yo, lifuta ekuta a partir ya misala oyo ozosala. Mosala ya mondimi ezali nini? Mwana na Nzambe mosala na ye nini? Mwana na Satana mosala na ye nini? Toyebi ko distinguer le bien et le mal. Papa Mfumambanza zoloba basalelaka na se nde ozwi litomba. Kozela te ke okufa bongo bana koluka kosalela Nzambe, c'est impossible. Kune kozala pona gain oyo ya musala oyo sali. Merci beaucoup, Papa Pecho. Tokosalaka musala ya Nzambe na se ya liwate. Ndenge toza bomoi, tozosalela Nzambe. Mission na biso, toyena mokili, tobongola bapakanu bakoma bandimi. Mais tokobongola bango ndenge nini. Tokoma lokwa bato maboma, ozwi Bible banyo tanga Bible na balabala ozoganga lokola moto liboma. Non, 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 non. Na bijalele na biso. Si nous servons d'exemple, bato nyonso bakolanda biso, bako comprendre que nzela ya lubiko ya ngwana. Totambola na bolingo, na mibeko, na misala. Tosala misala ya Nzambe pamba te touti koyoka ngona nzembo. Oyo akosala kantina nini ya akosalela kampo azwa lifuti na suka ya musala na ye. Biso nyonso tongo nyonso awa mbangu zo sukula ba misusu ba sukula kaka misu akekayo. Parce qu'il que à la fin du travail je gagne quelque chose au mipesi. Bongo na musala ya Nzambe. Tozolobela ngo ndenge nini. Tozolobela yango ndenge nini. Kaka misala oyo tozosala bisala ya mondimi kobongola bapakanu bakoma bandimi. Voilà rôle musala ya mondimi yangwana. Kendana mokili mobimba, c'est le mot d'ordre que Christ a donné à tous ses partisans. Kendana mokili mobimba, bongola ni bapakanu bakoma bandimi. Mpo ete babikisama. Yo nangai, moko na sena motema na ye, amituna musala nangai wana. Ona ye laka spécialement na mokili. Nazo sala yango, oto nazo sala yango te. Bongola bapakanu bakoma bandimi. Mpo ete mokili mobikisama mozonga ndenge Nzambe asalelaki yango akela yango ne bandeli. Sika tozosala oto toza kosala te. Wana ezali question eza posée intérieurement na moko na kati na biso et la réponse est personnelle. Moko na kati na biso ayebi réponse nini aza komipesa. Non, nga nazosala mosala wana. Non, ngai nasalaka te. Malamu nazwa mayele sikoyo na sala mpo ete lifuti na ngai ezala positif. Papa lobi na ngai yo mwana ozoloba na ngai ke ba église ekomi ebele eko déranger évolution église na biso. Abi c'est un mal nécessaire. Alobi na mon fils c'est un mal nécessaire. A poser une question. Yo zo diplôme ngabi oui. Abi sale ke examen te, ba pesi diplôme ka boy. Abi te na sale ke examen. Abi voilà. Il faut tout ça l'examen pour que ba yeba que celui-là est valable, il y a reçoit diplôme, l'autre là non. Donc, ezali problème ya moko na moko intérieurement ayeba nazo sala musala Nzamba tindela kingai na se oto naza ko sala te. Musala yango nini ko bongola bapakanu bakoma bandimi. To komi proche ya jour ya Noël. Ba misusu baza ko ba uniforme ni na kolata. Mukolona kolela ndenge nini. Kiti ni na kovandela.
na kosala modèle nini ya suki na kose coiffer ndenge nini ba question eza multiple. Mais ce côté là na ba question nyonso toza ko se poser moko tazolo ba spirituellement na kozala ndenge nini mokolo wana. Et je suis sûr et certain que nous avons avancé. On pense plus matériel que molimo. Tomi bongisa na milimo na biso. Mpo ete eloko wana. Tobosa na yango te. Mikolo nyonso ya minene. Mikolo nyonso ya makasi. Tata Nzambe apesaka don na bana na ye. Apesaka bénédiction na bana na ye. Mais il faut réceptivité ezala. Tous à la préparer pour nous recevoir don wana. Bakoki ko tiela na maboko diamant, mais ceux qui maboko nezo trembler diamant on kwei. Au sali pas attention que c'est kwei qui n'ongo lekani, OK? Parce que vous a distrait. Donc tomi bongisa, ndenge toza komi bongisa na njoto, tomi bongisa lolenge moko na milimo na biso. Pour que tangu tata Simon Kimbangu akopesa eloko wana na bana na ye banso biso mpe tozanga te pamba te toza na besoin nango pour ko faire progresser mission na biso na ntango ya kopesa topesa yango valeur tozwa yango na malembe na sembo nyonso mpe totiango na esika ya kimia na ntango totiango na esika ya kimia tobikisami. Donc, préparation spirituelle est nécessaire. Ndenge tozo repasser babilamba tokolata, ndenge tozo bongisa kosomba babiloko tokolia mokolo wana, tomi bongisa pe na milimo pour que oyo bakopesa biso ya motuya, toye bakozwa yango na kimia na sembo kotiango na esika ya kimia. To banda komi bongisa dès à présent. Mais tobo sanate mission primaire na biso toyela na mokilio yo ezali kobongo la bapakano bakoma bandimi mpo ete bango mpe babikisa mampamba te bazali bikela mu ya Nzambe. Nzambe mutakela bango alingi ko récupérer œuvre na ye. Alors bapesi biso mission pour la récupération ya œuvre wana. Mais ceux qui biso batu bapesa ki biso mission to koti na rythme de danse. Il y a bateau qui peut récupérer. Bateau wana bako bikisama. Alors faisons un effort, faisons un sacrifice personnel. Moko na kati na biso tomi sala sacrifice pour nous que désormais je me surveille. Je me surveille et je me mets en défi que na ko bundana mabe zanga kate, les habitudes ça tue. Mais je vais m'arranger pour que habitude wana ebo mangaite na bana ko elage yango moko pour que na koma souple na miso na Nzambe. Tozali bana ya botosi ni bolobi nivel bana ya botosi toto sa to sale la mibeko ya papa to sala misala ya papa oyo batindela biso na mokili oyo mpo ete mokili mobikisama soki te ezampasi mingi pona biso d'abord pamba te ba oyo bayebi kimbangu te bakozwa punition mais ngana yebi na koti na rythme ya bato bayebi kimbangu te na kozwa triplement punition bango bazwe donc vous allez encore plus difficile pour na biso. Moi na mayele ba memaki na musika na marobate. L'essentiel à yoki à comprendre paix à exécuter yango. Tout ce qui c'est bon comme na tata mon appel mon centre. Amen.